Tu dois que l'on a gambu ya mire. Mire maza aza maman ya âge. Tu dois pas que mire maman a 50 ans. Azala 50 ans pour tout bien. C'est que tu vas mire maza à 90 ans, à oui azala 18 ans. Vraiment. Pour lorsqu'on dit que moi la koko mona nuité ya maman na été tango a oui lo tokolo baté que lelo mire maman talinga ka oui lo jamais eza mobala mo amuke eza mobala mo ko mutabanda ke zaka mbali. Ata tout mike mais c'était les pela mo ko ko les kata mo to aza munene. Tant bon le baquet à séquestrer qui à saler là qui les locaux ceux qui a eu la ça c'est grâce à Mima mais ma foutu ka fungwe là quand il était maté à la comment qui le na on est on va fonder les lots avec un coup d'amade ba ba kufa en fait c'est comme dire moi kufa kunda mika bongo sans coup ba ya ba kulandaye sans coup bo surtout mika asiba et c'est comme la comédie il est ezala ka ya ba comédie comment dire Sodome là comment on a fait ça fait pas trop bien ah oui lo a déjà perdre la famille na yo maman na ye bandeko baza inconsolable moi si na watika na zelo ana très inconsolable na temps azaki na besoin mona ka mobile na ye pembeni na ye parce que ça nzi mais tant bon ba message ya bon ezo komela ko batala rappe ba internet makasi baza bato baza na 19e siècle te ba pa na 21e siècle kaka donc batala ka internet pas makamba pour komela bango na mini surtout pe komela bango na matoi et ça la ka bango passe Noëlla TV. Abonnez-vous massivement. Yassika Noëlla TV Yeli biso makambu ya kolamba elubu. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne Noëlla TV. Vous s'abonner massivement, vous s'abonner en cascade. Vous s'abonner en désordre, vous s'abonner en numéro en sabanté parce que les informations en temps réel. Je dis un grand merci à tous les Arabiso, pour soutenir Biso de près ou de loin. Voilà, mon abonné fidèle à Biso, de like, commentaire. Et ça, la Rabiso vraiment bien ma casse. Moi, je salue la présence de Patrick Maoué, j'ai derrière la caméra, notre réalisateur de la chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Meilleur on fait Nayopé, parce que continue la 2023, on va essayer encore. Nous avons une émission on a un pour la vidéo presque attallée à la guerrière. Avec un message de bien la guerrière, nous avons billet. Les lois cédé au relief et bon on a été mais un peu pour cela. Par rapport à l'actualité, aux autres canaux sujet déjà sur l'actualité. Tout le monde dit matériel de la mission à Willow, comédie d'actualité pour caption dernièrement awa ndenge ba préparatif ya matanga na ye nga ba comédie et yeli biso les sous ba sobele toye ba te déjà ni registre nga ba comédie. Na luté comédie et que Kimi est en train de faire et la partie. Tout le monde est sur un gars, entre les youtubeurs et les tiktokers et les mal. Les youtubeurs et les tiktokers, ils ont canadé, pour amener qu'on soit là. Et le moins soit là, ils sont les youtubeurs. Donc, comme ils sont là, et ça vraiment toute communauté. Sans plus tarder, mon réalisateur intelligent a fourré dans le plateau. Bonjour, bonjour Aurélie Vangou, la vingation de la presse. Bonjour, on a abonné puis à Noëlla Télévision. En tout cas, pour s'abonner massivement, pour partager, pour liker, pour commenter. Merci beaucoup à toi, la patronne, Noëlla de quelque part. Merci à Patrick Maouéja, en tout cas, depuis le temps de tous les jours. Merci à tout le monde pour Baninga, meilleur, on est toujours ensemble. Mais là, vraiment, tout le monde des photos sur la nous m'accaparons parce que ça l'aide de trop. Aurélie, on va tester la réponse. Merci beaucoup pour cette année pour notre invitation à l'eau, parce que c'est la fusion ma réponse est bon, ma vie n'a pas pour aller à la guerrière. Pendant les soulets à ma camarade, est-ce que ça normal? Ma bébé, et comme un cas, sommet, les petits messages n'ont déjà bon. Mais pour ça, en 2023, on a un peu pour changer à ta marche à suivre de ma camarade. Liwa ya Willow, jusque là, pour voir ma tanga et jouer balaté, mais ma voix, sa salité, et je me canne en plus, parce qu'on collait plus gardozo, la carte à ma camarade. Est-ce que c'est normal? Non, déjà, je dirais que il y a Willow, et là, vraiment, il faut interpeller parce que Aza était beaucoup à Koufi na fleur d'âge naïe ou Aza pe na énergie et belé mais accueilli à zone et tout ça qui te vote pour le programme il y a obsèque et puis déjà mercredi déjà c'est mercredi quand il y a un développement oui mais liwa naïe il y a pas comédien car tout en général et comme il compète simplement pas parce que ceux qui comédien à Koufi et puis ça a pas problème non tout le monde a dit comédien à Koufi va conduire puis na qui les a raté tout il faut qu'on t'accorde
tolanda ata bamusicien bamusicien mpe bakufi ebele me basombeli bima te ya bacomédien komi ondire esika Sodome na Gomore efanda sombele ya mabe ye to esika bacomédien liwe ezalaka ya bacomédien komi ondire Sodome na Gomore efanda kasi ça fait pas trop bien awilo asali déjà perte na famille na ye o mama na ye bandeko baza inconsolable mwasi na ye oatikali na zemi wana très inconsolable na ntango azalaki na besoin monaka mobali na ye pembeni na ye parce que aza na zemi mais ntango bamessage ya bongo ezokomelaka mpo batalaka mpe bainternet makasi baza bato baza na 19e siècle te bapaa na 21e siècle kaka donc batalaka internet mpo bamakambo bongo ekomelaka bango na misu to mpe ekomeli bango na matoi esalaka bango mpasi alors les artistes comédien nayebi te immaturité yango ya ndenge nini oyo esilaka te makambo yango ya ndenge nini oyo bino bobombaka bozelaka so livoya moto eye bobimisi mafinga yango ya ndenge nini bino bobombaka bosali yango stockage ti ntango moto akufa mpo bimisa mafinga wana bien awilo ntango bosalaka comparison ya bafo eso bozobimisa awilo mire azalaki mama mokolo mire aexploite mire asequestrake awilo azalaki bebe ya age nini vraiment surtout bande bazokole biso mima na cardozo na makambo ya makambo tokenda na ngambo ya mire aza mama ya age nini tolobake mire aza na te 50 kutu bien siki to bamire azala na 90 awilo aza na 18 ans vraiment po lorsqu'on dit que mwana kokomona nudité ya mama na ye te ntango awilo tokoloba teke lelo mire moto alingaki awilo jamais eza mobali ya mwa moke eza mobali ya mokolo moto abanzaka ezalaka mobali jamais tomona mwa mwasi ake ya bandi ezaka te esimba te tonton balobi déjà ke mwana komona nudité ya baparent no te ntango awilo akendaki epa amire maseka yebeki aza mwana aza parent te ayebaki basala bango kaka bato kaka amima koza mokolo peut-être ya ina ne te zo mais mama nde babimisa ye te lelo akomi mikolo ya bato nyonso tu ya théâtre so bato yango bazalaka na nzoto minene basala ndeni basala régime bakoma bango nyonso mike mpo mona moto mosu aza nzoto mike me nzeta lipela mwana moto mosu aza nzoto mike me nzeta lipela aza mokolo koto koleka ata moto aza monene ntango olobaki asequestraki asalelaki lelo oyo soki awilo aza oyo aza c'est grâce à mima soki afungolelaka ye motema te alinga azala te ndenge akomaki lelo na honneur oyo bakondele lelo alekaka kundama te bato mosusu bakufa artiste comédien moko akufi akundami kaka bongo sans kutu bato baya bakolanda ye sans kutu bosutuki kaka si bakunda déjà ke soki balinganaki eza vie na bango basalaki bango mibale bazalaki consentant ya kolobaki non en tout cas lite tozoentame relation tofanda bayokanaki basololaki moto acelaki moninga monduki moto acelaki moninga masasi moto acelaki moninga mbeli aza te moto alakisi mpe moninga matrake aza te donc awilo asaswimaki mirma mpe asaswimaki temps yango oyo alekisi eza temps ya combien d'année vraiment po mirma na awilo basalika ya 2 ans 3 ans mais ce qu'autant oyo alekiselaki ye eza nini pourquoi ne pas kopesaka motu valeur oyo aza nango na mito mima akomi na makambo mosusu akomi na foyer moko oyo il faut préserver aa na famille oyo il faut honorer awilo akoma na foyer moko oyo il faut préserver bien qu'il n'est plus là mwasi na ye il faut matoi na ye ezala kimi ezalaka te ayokaka mobali no basalaki ye mobali no bazongisaki yo boye c'est ça et surtout na âge na ye aza nango tozoede te esala kitoko te un moment les artistes comédien il faut bazwaka maturité un moment baartiste comédien fo bayebaka toloba nini place nini tosala nini moto wana esale ndeni nano na ngambo ya décoration cardo ngamba mpe oyo namona te pa cardo eza kaka ke ndenge alekali na tv ndeko wana ata bozaka na rancune ata bozaka na problème okokoya koloba na tv te ke azalaki na organisation na biso te po oyebi bato na bino ya théâtre bato na bino ya maboki bazwaka makambo na première degré bango so babi première degré nde bazwi bazwaka wana badegre asie te donc cardozo mpo na ngai il a fallu afanda ne abomane moto nyonso baloba balobi ekaki echange mpe nelo oyo te mataka eti wana na basila bazalaka na mitema mabanga te mais bafingaka bango mokonzi basi bayebanga important sila wana na befi bakutana chambre lela bebisi pema ya miso esukelika ye moko aondela mpenza sokenda pema nasali nini po ekoma na niveau aboye mais aya korépondre te ye aza libanga aza motu te aza mpe motu azalaka mpe blessé azalaka mpe choqué aza mpe na mai na makila alalaka mpe pongi nde biso tolalaka mais ntango bayaka korépondre te bamonaka yango eza important te po mpe bato basepelane balobela eke ye aya koridiculize mpo na ngai namoni cardo asa ridiculize mpo lelo oyo nde bato bakomemisa bavi na ye eza vie privé na ye yaya eza ya ye namoni esika moto azoki moto akala ngo ake esimbisa baninga bino kosimbelanga te ka ye moko nde moto amisimbelaka ka ye moko nde moto amimemaka ka ye moko nde moto
sokola ka yeba nde mutakenda komisambusela ngofuna donc kenda komisambusela ngabenga batemote boya otika ngai wana eza fi privé na ye wana komi bafitilité babanalité oyo biso tokomi kodiembelaka nango bamikolo bamama mikolo baparent bapère de famille bamère de foyer bokomi kodiembela lelo moko oyo eza tana importance amisambusa biso tokoya ye te te moto akozwa maladi akoya kopesa osimbelaka maladi yango osimbele te ye moko nde akokufa na maladi na ye. Alors il faut que le bagamakambo est important. Reprocher mon tout ndeko ata kozaki na problème na mutu wana mais ndeko okei nango na tv esali bien te ekokisi yo mpe aza ndeko na okende ça le problème ngai azala bato mosusu tosola te mais nakoko ya kobimisa makambo na ye te esimba te pour quelque part esopanga mpe bato na bamonanga mutu malamu te bamonanga mutu mabe tant tozalaki mpe obimisa makambo na ye te tant bobeba nde oyo obimisa makambo na ye c'était pas important na ngambo ya biso ata basoki yo ata bazokisi ata bableso yaya kota ata kolela nde baninga nyonso balelaka lobi zwa mutuka no démarrer tournage et changer au telongolo cardozo te elongolo ba esprit na ozaka na te ba 1000 esprit na ba longolo comme na 50 esprit te que oya siko yo moko nde osensibiliser bato bamoni osiko na ba facette mo ya bien que pour aller yo moko nde mifisaki opportunité wana ya bato baloba donc esa kitoko te tant moto asi akufi balobi moto akufi to soutenaka famille na ye et puis tolobaka mabe na ye te mais ya baartiste comédien oyo ekomi moto akufi koyoloba mabe na ye esa kitoko te ampa esa kitoko te en tout cas vraiment esala bien te mais tozomona susu kaka na ngamba bacomédien bato bazoloba te o neti bato mingi zolokaka toko dans notre tolobeli mpe nini na nini tokota vraiment non quelque chose na côté cardozo balobi cardozo ye moko aza na respect na ye moko kotaki respect na oyo elongi etelaka mpe participe ekelaki plaisir mais quand même asalaka mosala oyo bato mingi mpe basepelaka na ye baparaasalaka ye estce ndenge asepelaka yango nalobi wana eza vie privé na ye eza comportement na ye ye moko ntango ayeba osala différence te ya cardozo na noela ya ntango ye moko aomonaka change aochange wana bato nde balobi est-ce que réellement aza bongo mponga na onafanda na ye te je ne peux pas consommer eloko onga na mona te onga mpe na yebi te na onafanda na cardozo ti mpona yeba na kinoela azalaka ndeni na kicardozo azalaka ndeni donc nga namonaki kaka cardozo oyo namonaki na te bayela biso kicardozo donc bato bayebi kinoela na ye nde bakende kopesa conseil ke topréféré yo na kinoela ke na kicardozo eza fi ya moto eza nango importance koya koexpose mpo ata koexpose ngo banda lelo timi koyeka oya soki bachange na ye te ochange na ye te donc c'est pas important okoto bino te bozo gaspiller énergie na bino bozo gaspiller basalive na bino botala moto aza na mabele botali ye na miso moto aza nduma botali ye na kinduma ye na miso moto asalaka makambo ya basese botali na babasese ne na miso mais aza mpe na bafano ya problème te je préfère encore bafana na bakomele na privé bana nimero na ye babenge mille esprit ndenge ozose comporte mpe tosepela te songa na kinoela ke na ndenge ozomélange bacasquete nyonso eza bien ke bango bayaka kolobela yango sikoyo na tv wana nde sikoyo komo nzela komolandela vie priva moto koloba makambo na ye kote mosala asali mosala mabe loba na ye cardozo osalaki mosala mabe filme no tournaki ezalaki mabe casting no ezalaki mabe bandako no ezalaki mabe mais ntango boko mokota na bavie privé na ye seke eza manque à faire vous avez rien d'autre à faire kolandela vie priva moto en tout cas vraiment c'est manque à faire kolandela vie priva moto tano lisolo ezoleka na réseaux sociaux entre bayoutubeur na batiktoker esprit na loba te bokorige en tout cas kero ezoleka est ce que eza normal parce que youtube eza plutôt les réseaux sociaux mosusu TikTok pe eza réseaux sociaux mosusu est-ce que eza vraiment normal baguerre ezoleka entre bayoutubeur na batiktokers eza choquant ya omona bato bakoma kosalaka babiloko ya koyesa kitoko ozomona batiktoker j'ai parlé précisément dans vous adresser la main à tout le monde. On a mon qui a tenu à propos mon voisin qui choquant et puis ailleurs pour s'excuser. On a place pour s'excuser, il faut réfléchir déjà que ma camarade on a là est-ce que vous pensez bien non vous pensez bien non ce qui va penser bien non fingi mutu allez alobi mabe pona mutu ayesu te wana siko balinga basaka na biso po yo so ochele biso ba vin na kati ya verre to meli après comme koluka susu to sanza ba vin wana to mela ki to chana na kati ya verre après to sanza sur la kati ya molangi non lorsque les vins est tiré, il faut déjà le boire. Donc, tu mérites, tu mérites, tu consommes tout ça. Pourquoi est-ce que tu mets ça après tu ça va sans ayango, vous en la carte à moulin. Je suis fini d'arriver. C'est parce qu'il y a un monde qui passe ça. Les vins tirés, il faut les boire. Si vous avez au mérite de verre, il y a makambo yo loba que les sous kosenga pardon. Parce que to tsamisa pito sanza, to songisa la carte ya mulangi, pour to comprendre pardon na yo. Pourquoi ne pas seulement ko tirer les biso verre ngote pour to mela bien avant. Pour y avoir ça sur to sanza.
faut me tirer en gros bomba ba vena okende ko kabela ngo so kabela ngo bandani kende ko mela ngo na bato yo ni ko mela ke oyo fukole biso to meli après comme oyo so sanza ngo to so na kati ya mulanga ça sans stay en tout cas moi je n'encourage pas comportement ya Maria Tumba je n'encourage pas ya fa ofanda na poto so mela il faut ofanda na yo oya ko esa so te ko mo so finir ba youtuber ko tirer ndo finir ba ouais c'est so te ko bolimbisa ouais c'est so te on a s'excuser non tout ce consommer qui ango to zimi ango bongo to bombe ango bongo alors ce n'est pas important wala ta ba tunyo so o wasala kango oye o leze ba za po ye limbisa ngai na leza ko likamni yanga sona la kanda na 2022 na kuta na 2023 na 2024 amo kenza basi mamuti balanga la tika vraiment na ko ya te moi ya Aurélie des aboyés to comme la fin d'année to ko tambula sika donc on a na kanda na yo na limbisi yo te wala ta hypocrisie et wala ta hypocrisie ya yo ngala ke ça l'opération na pas la vie sur la sambélité la commune na mbeta opération la commence à me la taber zimbi sunganga ina opération les hypocrisie wala yo sambela ka pona tawana uzana intérêt opération na esima do yo sambela to mikonyo so tambola kufinga rabado makabado ke ça que kobo o beta rabado mabaku yo osenga pardon de quand on comme na opération yo osenga pardon ndelo ko basala to yo fingi déjà badu après yo lukama badu ba limbi so bon limbi ça c'était pas important déjà et andenge na ye na TikTok on a déjà affinga rabado mais une chose il faut y ba que baguerre et il faut y ba que à un niveau monté na bata tile ya bata YouTube les là ko longa na TikTok aye na YouTube a pima ça pas même une heure du temps ya banda lo baka zoya na luté aya bona non de YouTube ba mo nyongo to ka TikTok ko tika ba motui o te o bandi sa vidéo o sali ba collage non o to publier mutu nyonso monde na ces autres là o sa que partager à la YouTube aya akokuta na ndenga kosa annonce na des annonces pourquoi ça annonce na des annonces yo tcha bina yo sa vidéo na banda ko loba ngala pesi bino conseil oyo moko yo sela ade aya akuta na annonce na des annonces yo zela ye akuta na pela ko partager amona ko ndemo na TikTok kalo na ko fikola compte sur TikTok ba ko tala kaka na ko na ba abonné belé ende monte na YouTube ya ko tika la 3 abonnés là ça c'est dans 2 mois à regretter aya zela ye bienvenue ya Camille bienvenue ya tu es la bienvenue yaka vraiment to woni suna ngam na biso so to ngalo na TikTok et na YouTuber to songi suna entre nous les YouTubers bien réseau de personnes parce que moi on a biso notre concert Sarah Tola na notre confrère Panda bazo ba bien et makas nyoso wana o azali na kati wana aza comme bazali solo na Maria le pelo basta qui était salaki na kari mo konzi par rapport à ma maman ya Tumba et boti sous bien entre Sarah Tola na Maria Tumba Sarah pas de pas les autres de même félicitations Karine madame et TikToker Sarah Tola félicitations madame Karine Kikouli par presque ma comportement au cours de l'année bien à 12h01 na 12h55 à baluki de moté mané ko sindela ye to bandeli moko lelo oyo soki apuchu akocha Maria Tumba Munge c'est parce que yé pas le bato bache Munge Maria Tumba ko nango étrange yé pas changa bato Munge voilà en manquant bato ba respect na TikTok abenga bato ba senzi na TikTok. Combien de personnes où il y a bien basenzi bazana niveau mona été bana âge mona été mabenga bango qualifié bango de basenzi alors on s'arrête tout la place azo beta et puis ba film azo la kise bantu c'est que il faut supporter yango il faut amela yango po yepa nyokola pe ba micro na msu bazana na TikTok anyokola pe ba link msu o bazana na TikTok oye acha bango mungi donc lokola ya simbaki ba YouTuber ba chepe mungi amesana ma bébé qu'on a on a pas appuyer parce que tu dis une chose et tu fais le contraire voilà yo yé ko yo ba pona ba YouTuber oye ko côté la ba YouTuber tout mais quand yo mo voilà OK ko soigne ça sur ba YouTuber en tu dis une chose et tu fais son contraire donc pour ça la bien il a fallu oye ko déclarer individuellement oye ko déclarer étant ngai appuyer YouTuber na oloba na pa na nga mutamta oloba na pa na ye mais to yo zwi pa ya batu nyonso apo comme ko soin c'est sous batango zo li pa na bango ya est-ce que to lo basiko musani no sali
Comme Marie a posé chez Isabelle. Donc, il y a un caméléon pour changer la poulet. Tantôt comme il fait, tantôt comme il plaît. Et à la sens, au comme le cas, il y a affaire aux couleurs, affaire aux bâtiments, dans copo aux couleurs, à copo, aux formes des enfants. Donc, il y a pour plaider pour la bataille. La bataille, on a fait ah, théâtre, to se payer à au côté de la biseau. Mais papa, au côté des barres pour au sein du sud. Quel que soit les gens à ma belle, quel que soit quand ils me posent à ma belle, mais tant que yo y est pour côté de la youtubeur, la youtubeuse. Mutasali babeti pour la minute na temps yé quand na zoki parti ya Maria Tumba a sepela ki na yé a parti ya Maria Tumba ayé na éviter pourquoi et le connaît pour ça qui est à parti ya Maria Tumba pour tenir yé mettons ce qu'on y a déjà quand on a le bac on a la live ya biko ka ya somo na Maria Tumba zo na ba player na ba gazo ya zaki na ro na YouTube ndenge ya ketumi ba chaki ye ba baton na le de kwa me kape ko zonga sima mais na ka na ba cascade na ya somo na Maria Tumba na ba courage ya zaki na ro ya woman ki a côté Maria voilà siko eza opinion na ye toko ko boya te alobi pe mamba solo ye pe tanga yaka basala ka ebongo mais siko to muta lobi bongo yo siko kende ko soin Israël ka munini oke ko finga ele ka munini ki pe ko pe wanda ko finga le ke banda le loti soki ni azalaka ndinga zawana ajajara te ala ta jip loka ko finga pe na ta jip na cha suki na cha make up te aka ndinga zali à quoi bon ezo bimisa bango ridicule olobi eloka po yo moko yo sa contraire yango eza ridicule eza kitoko te otami koloba te kosala pe te poto yo sala eloko yo sa su contraire yango toke suku wapi omema biso wapi okenda biso likwa nzete tokita biso c'était pas important pour moi c'était pas important na part ya Sarah déjà asika kangi à côté de moutune c'est pas grave soki mutu moko akoteli mutu elongoli bato nyonso to bayoutubeur soki kangi na koteli Maria Tumba elongoli bato bayoutubeur te bayoutubeur base ebele kangi na zali moko akoteli Maria Tumba tika ye soki basali ye na leke tu tika bango mais sikoyo yo bato yango yo eza kokoa nga na ye nakoteli leki na nga apres na ye susu na bali susu kobeta ye susu na miso ya bato na bato bamona ngo za moto alidoma otami beta ye déjà bien avant ntango bato baobeta ye yo mpe betaka mamo kosilana mais yo yo okoteli olongoli na kati ya bato bato obeta ye susu na miso ya bato wana c'est pas important. Mais comment on appelle un gambo à l'équipe? Mais qui a commencé? À côté de mobile à Sarato la marque. Nani a bandaki? C'est bon faire Sarato beaucoup de Sarah mobile c'est mobile à Sarah YouTube. Ya kasi ba kota aza YouTuber ko pasa musicien. Aza YouTuber ako mi YouTuber on est tout basalité. Basali featuring aza YouTuber ko aza musicien. Makamne pele kana YouTube. Et ako maka papa YouTube ye moko ne mutami ko tisa mo c'est mutami ko ami ko tisela ye. Nani a bandaki? La faute est partagée. Na côté les ketchup pas mal bouche. Les ketchup pas bien c'est ma maman mais maintenant il y a bandaki. Pourquoi parce que tu peux ça faute na moto à répliquer moto bandaki tu peux ça qui faute. Tant il y a que ça ba live est-ce qu'il y a bandaki ko tumbola ye? Ton moto ça que live il faut sonda bandaki ba tumbola. Il faut faire la part des choses. Bango nyo so basa les autres de même film. Mais na ko côté la motivité. Pour les que tous so posane bien lelo na 12h, na 12h 1 seconde à baluke do. Ndenge moko pe na Sarah. Donc baza bango nyo so batuka ya ndenge moko. Ba fufu de même base. Donc muto côté là azate le problème est que nani abandaki otakine muninga. Pour les que ça mutali bomba ta ka ba bandi ko répondre ça bandi ko kota mba na ye. C'est ka yoka ki babandaki ba fiki lo moko choqué yango pas le but plan choqué bien fona ko tabela mobile na continue famille na ba po oza plus choqué kinga. Vraiment merci beaucoup pour ce ratale à la guerrière to comme Diana suka émission ya biso na éviter to ko ça la résumé ni par rapport à l'autre. En tout cas ba résumé ka ba panzana ba beba na ba tshana ba mbeli ba zo ratale yo kle to ngate na tonga nini yango ya ka tonga te ka pande woni adaja na ba basi ba tonga mboka te ngai oh baza typologie au panel basa ke pala donc tant ba moninga ka basi maman idée na ba donc na ko pesa ba conseil ya ko panza na bo six na bo sokisa na bo tumbana to sanga wana pour nota bien le volcan to tem no ka le volcan mais pour na ba artiste comédien révélant que matanga ya awilo et bi ma mercredi to bien un peu pour changer ba comportement alors ba ka sala ka so misaki vite vers mon ce qui est passé qui a passé et si ka ba ba passer na ba makam na ba ko ça et c'est la bien ma casse vraiment pour cette aller à la guerrière merci beaucoup na merci. Merci. Une fois nous sommes bien arrivés à la fin de notre belle émission. Aurélie va on a vraiment des garçons capables. L'ambingation de la presse congolaise, l'embia pour la bio qui s'est à la guerre, on va faire une chaîne de temps à autre pour nous voir. Aurélie va on les n'a pas de toujours qu'à la banalise et avant c'est la rapport bien. Vous savez tout ce qui me soutient de preuve de l'ouest à mon oncle chéri, l'homme de ma décision, mon conseiller par excellence, Richard Simba, en tout cas
kati ya conseil bakoki ebele baabone fidèle na biso Clarisse Bangu de London City maintenant chéri fidèle beaucoup babote na biso ko ozali d'ici là portez-vous bien et bye bye à la prochaine.